batata ba mama bande ko bono mbote na bino boye malamu na manga ni na politique TV nazali wabino Patrick Chima tata mayo peto lekimbala moko na maito kolobela na manga ni na biso tozo kende na kolobela maponani to ba election ndenge tozali na ngonga maponani oyo uti ko salema na République démocratique du Congo mais jusque là tozo zilana no ba résultat to biano nanu elete kasi pona rappel ipambate. Depuis 1960, le 30 juin, pour le indépendance, la semaine yango boyebi que tokoyaki na mbeba ya coup d'état et dictature il y a 32 ans. Na mwana mboka groupe CCC de Mondo Wazabanga et na semaine yango mwana mboka Mzee Laurent Désiré Kabila yaki. Mais pour la première fois na histoire ya République démocratique du Congo, tokendaki na ba élection démocratique na 2006. Mbalami balé tokendaki na 2011. Mbala misatu tokendaki na 2018 pe mbala ya mine tokei na 2023 o tozali na kati atako nanu tozwi ba biyano to ba resultat pambati na mokolo le 20 décembre 2023 nde République démocratique du Congo ekendaki na bamaponami bisika biye bakongomani bakendaki mpona kopona nani oyo bango bako préféré azala président na bango pona 5 ans ozali koya kaka wana te bakendaki pe lisusu pona kopona banani oyo bakozala ba députés nationaux oyo bako représenter bango na parlement pe ba députés provinciaux ainsi de suite. Kasi batata ba mama bandeko wa bono nungu ezali nungu eza trop kati ya bakongolais to bakongomani bakongomani misusu bazali kosepela na maponami yango ba misusu pe bazo sepela na yango yango biso lokola mayenga ni na politique TV ezali musala na biso et devoir na biso ya kokende pembeni ya bakongomani pe kotuna bango mituna pona koyeba nini ezali makanisi na bango sir maponami pe nini ezali emoneli na bango sir maponami mpe nini bango na biso tokoki kozela lokola resultat to biano na mokolo ya le 31 décembre 2023. Na yango bozomona nga naza na kati ya salon bisika na pusani pembeni na bakongolais nazokende na lombango na ko introduire invité na biso pe nazotika le droit na ya ko se présenter mwana mboka mbote na mbote papa yambo kombo na ona ni biso na ba yo bazolanda yo baye baye kombo na ngai jibe batantu mwana mboka jibe batantu yebisa biso ko lobama ya politique na monoko mboka lokola lingala chiluba swahili Congo mais a tozo lobela lingala ezali valeur to ezali humiliation soki eza valeur pona nini soki to eza humiliation pona nini eza la valeur parce que na Congo toza na 4 langues nationales lingala Congo chiluba na swahili alors lingala eza vraiment influent makasi na Congo donc eza mabete. Merci mingi pona yano nayo mais oyebi ki élection salemi ouais naibi mais toko tambala moko na mitu toki nungu ezali est-ce que toko mona ba violence na sima ba élection te violence est arrêtée parce que peuple n'aime pas pour lui violence ils ont par rapport à nous dans la salle la violence dans la peuple alors au peuple on a la violence yem taponi mo continuer alors ça la violence c'est pour la nuit. OK mais toki ba congolais misusu koloba ete base na bango pona koloba ke violence ekozaleza po ba biro mususu efungwamaki te na mokolo ya le 20 misusu pe efungwamaki ba congolais misusu ba votaki te ba misusu pe ba votaki ba misusu ba retrouvaki ba kombo na bango ba misusu ba retrouvaki ba kombo na bango donc compte tenu ya bambeba oyo nde bango bazali koloba ete violence ekozala mais yo koloba ete violence ekozala te ezali malamu tikana kene na lombango na question ya mibale. Parmi 5 candidats sur 26 au postulé pour la président de la République, tomoni 5 kati na bango mwana mboka Martin Fayulu Madidi, mwana mboka Théodore Ngoyi, na mwana mboka Denis Mukwege pour na kotanga bawana osala communiqué. Koloba ete pona bango il faut pour annuler ba élection. Palu ba élection zali mabe makasi, il faut pour annuler ngo ko bandela mususu. Yo zali d'accord na bango to te. Naza d'accord na bango te parce que l'élection c'est ça la mi déjà. Ko bandela élection et singa ba mbebele bele. Alors l'élection déjà qui préparée pendant 5 ans à Mokono en place. Alors l'élection pour nous c'est ça déjà. Bah on va voter, on va voter, on va voter, va représenter, on va voter.
Donc, élection, vraiment, c'est ça la déjà. Si tu as le résultat le 24 janvier. Merci mingi mwana mboka na banzi ete bino bande bozo tala biso bo comprendre toza na kati ya musala pe tozo toka c'est normal mais tozali awa pona ko sala le bino musala mwana mboka JB batatu tokei na lombangu pona ko tuna motuna ya misato tomoni seni na Denis Kadima ko sala communiquer pona ko yebisa ba congolais o ba yaki ko voter na mokolo le 21 o ba votaki te ke bazonga deuxième jour ya le 20 o ba votaki te bazonga le 21 pona ko voter est-ce que Denis Kadima tosi mibeko selon constitution et sengeli batu ba voter 2 jours au jour moko. Bon, et sengeli batu ba voter jour moko mais 2 jours après ça m'a été parce que premier jour ils ont fait makambo belé alors ba ko ba voter kiti ba récupérer bango na deuxième jour ils ont ma bête donc ezali mabete pona yo ils ont ma bête pona yo ma bezati donc ils ont normal. Ok, biso tozali awa pona kosala musala na biso se kotuna mituna pe ba congolais nde seri ba yano. Pona kokende na lombango na 4e question. Nini o ezali réponse na yo? Soki to comparer ba élection o ya Denis Kadima 2023 na ba élection à 2006, 2011, 2018. Nini ezalaki malamu to nini ezalaki mabe si plan ya organisation pe inclusion. Bon, malamu kwa na moni parce que c'est la première fois na Congo la diaspora va voter parce que makambo na Congo na bisalama te et la diaspora peut pas voter. Alors ba combattant ba on pas diaspora. Alors ba combattant ba voter pe mokonzi na bango. Donc c'est vraiment ça la différence makasi pour la. Donc ça mène à voir. Donc ba congolais o bazali koloba ke élection à Denis Kadima ezali élection à mabe makasi par rapport à ba élection à liboso yo zali d'accord na bango te. Ah d'accord na bango te. Atamuke. Ah d'accord na bango te. Ok, tozokoba toujours na kotuna mituna puisque toujours tokozota mbele te ndenge bomoni mwana mboka azali kosala musala. Et tokei na lombango na 6e question. Tomonaki église catholique obima kosala communiquer pona koloba ete premier jour ya élection pona bango 5 na catholique bamoni ki taux ya participation ezalaki 43. Mais deuxième jour tomoni seni kosala communiquer koloba ete taux ya participation ezalaki 97%. Suppose yo bani na ba congolais bazoloba ke église catholique et comment travailler contre la République démocratique du Congo. Pe ozoloba nini pona ba congolais bazoloba ke église catholique ezalaki kaka bongo kata ngo IDPS ezalaki na opposition bazalaki pe kosala bongo. Makanisino ezali nisi ba congolais. Bon, nga makanisino ezaka ke tozela kaka pour la élection de toyeba. Mais gagnant ça yeba na déjà. Donc ba congolais ba banga te donc gagnant c'est toyebi déjà. Bon, wana ezali yo motolobi mais pona biso bapanzisa motoyebi ete po tobenga moto gagnant esengeli seni a proclamer pe cour constitutionnel a confirmer mais ezali sentiment na yo droit na yo tokoki koboyela yo yango te. Pona kokende na lombango na 7e question po tokende mbango est-ce que selon yo seni na Denis Kadima bakoki koyekola donc kondimela 5 candidat au balobi ba annulé ba bandela élection asika lokola Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoyi pona kotanka ba wana. Denis Kadima ko kolobela bango te pe annulé yango abandela ngo yo moni bongo mwana boni mwana mbo. Nga vraiment na ba contre yango parce que ba yebi ke baza ko pola. Yango moni bazo nga ba bandela élection. Mais ba yebi ke bandela élection il se nga ko budget pena mbongo za lebele pona ko sa élection. Alors initié tout en bas de l'élection pour déjà parce que si tu votais déjà si tu votais l'élection c'est si donc maman va dire l'élection pour en vraiment la contre moi. Merci mingi mwana mboka na ndenge ozali kopesa yo makamisi si mai ya politique mboka na biso République démocratique du Congo. Mais pona kokende na lombango na utie motuna po tozokende mbango moke na koshite impression na yo ezali ni na uti na yo ki uti ko mentionner ngo awa. Impression na yo ezali mpona komona mpona mbala liboso ba congolais to ba congomani o bavanda ka libanda mboka oyo tozobenga ba diaspora pour voter. Impression na yo ezali mpo tomoni Afrique du Sud ba voter, Belgique va voter, Canada va voter, France va voter, USA, États-Unis d'Amérique va voter. Impression na yo ezali mwana mboka. En tout cas la CPI à trop. La CPI vraiment donc ce qui est élection Roya. Et pour ça, avec un nez où est salami, parce que les bandes va voter, vous allez bien vraiment. Donc, et c'est mon ami, vraiment la monnaie vraiment pour moi évolue.
évoluer par rapport à l'élection où tu voulais aller là. Vraiment, là, c'est pas lié à toi. Merci mingi mwana mboka. Merci. Pona kosukisa motuna ya suka. Tomoni seni eklotira kito isilisaki maponani officiellement na mokolo ya le 21 décembre 2023. Kasi mwana mboka Denis Kadima na seni bayebisi bakongole oyo bazalaki déjà na kati ya babiro to bayo bazalaki na milongo bakotaki ke bakoki kovote ti na le 22. Officiellement élection esilaki na le 21. Yo olobi boni mpona mayedeni Kadima azali kosala. Andero question na comprendre bien. Nalobi boy. Tango bato bakendaki mpona kovote. Il fallait bavote journée moko. Mais esali ke bato mosusu bavote le 21. Denis Kadima ayebisi bango bazonga le 21. Esali ke le 21 wana bamisusu bavotaki te. Mais ye alobi il faut bavwanda ti bakosilisa. Même soki basilisi le 22 il faut ka bavwanda bavote. Est-ce que ezali malamu? Wana ezali kofavoriser bakongole bazoloba te ke nyamu esalemi na mayeseni azali kosala. Yo olobi boni. Ah bon, on a mon nom à bête, on a mon nom à bête. Donc, Congolais, nous surtout à sa rôle qui vraiment obligé, il faut voter. Il faut vraiment nous surtout à voter. On a mon nom à bête, ça va bien. Ça bien. Totondi elongo mingi mwana mboka pona kopesa biso tana yo ozali na mosala mais au permettre biso quand même koya proposer ba mituna sima ya mboka na biso. Na bazi ete mbala sima kopesa biso lisusu chance ya kosola na yo ikokozala sima ya politique so sima ya social ba Congolais. Merci mingi mwana mboka. Merci beaucoup. Batata ba mama bandeko wa bolingo. Ndenge bomoni nazali kotuka seli eza normal biso toza pona osala bino mosala pe kolukele bino ba information. Ya uti kosola na moko ya bana mboka pe na banzi ete boyoki maye alobi. C'est à vous de juger. Ngai na sali yanga mosala. Biso mayangani na Politique TV lokola maison à média. Et si on a biso ezali komona ete élection esalemi, violence esalemi te bato bakufi te pe tozo souhaiter ezalaka bongo. Tomonani mbala sima pona lelo tosuki awa. Merci beaucoup pe goodbye. Merci mingi mwana mboka. Merci. Pe tomonani mbala sima. Merci beaucoup. OK, merci. Bye.